tupiganie ukwelio, na wengine wakiponda mali, wakiungana na wanasiasa yani serikali. La guerre j'ai d'intérêt, population fuit leur terre. Ils ont perdu la moro, cadavere wasikue mamoro. La guerre j'ai d'intérêt, oh, population fuit leur terre. Ils ont perdu la moro, cadavere wasikue mamoro. Ça c'est la guerre, ça c'est la guerre. Je parle de la guerre, ça c'est la guerre. Jeu de la politique, ça c'est la guerre, ça c'est la guerre. Je parle de la guerre, ça c'est la guerre. Lisolo ya pasi ya tambola na mokili omona makambu kasi na République démocratique du Congo tomona kaka makamu isi ya kosakana te. Lisolo ya Noko Willy na cousine na ye Karine pesi pasi ya kosakana te au moment où to sala bino émission oyo corps ya Noko Willy ezali bongo na morgue. Cousine na ye oyo akomisi akie mwasi na ye Noko Willy abengani mwasi na ye na kati ya ndaku. Mwasi babota bana 5 azui cousine na ye Karine oyo abanda ekosa na bureau na ye plus tard abaliye akotisie na ndaku officiellement abengani mwasi na ye na ebite Noko Willy azali muyanzi tona le plan kosala mamaki tous les pesi passe ya kosakana te mwasi oyo akotaki na ndaku Karine cousine ya Noko Willy atieli Noko Willy poison croyant que ezalaki kisi ke azwa basi mususu te nana pesaki yango mama na ye ya epesi ngai mutu koswa ya kosakana te. Donc mama ya Bakarine pa ndima ye ke mwana na ye cousine akota na ndaku ya Noko Willy abengana mwasi na ye kaka pona katuku bianza lisolo epesi ngai mutu koswa ya kosakana te donc ebembe to corps ya Noko Willy ezali bongo na morgue ngana koloba mingi te me boko yoka ndeko yemo akopesa bino explication ya makambu oyo eleki na libota ya Noko Willy. Voilà. Jour pour jour, depuis que King Kester est mené à Mutu Zamani, Kwangolo Zonso à Tikabiso, Lelo Mokolo Oya Kufaki, c'était hier, Yaya Sikabu Lelo, toko présenté quelques images, extraits, Mouké, ya Kwangolo Zonso Mutu Zamani, Oya Salaki, pour la rafraîchir bino mémoire à l'époque. Tout ça, la interview, na King Kester est mené à Toko Sangi Sayango, Tope Sabino, surtout, Bolanda. Qu'est-ce qui s'est passé? Ndenge King Kester mené à makambo ya lobaka yango zali kosalama lelo awa yaya na Kinshasa makambo ezanga kate toke de bongo na mitende na route de Matadi epai wapi yaya balie mbongo ya Corbière epai ya Noko Pichu bapesi mbongo bakunda ebembe ya mwasi famille ya mwasi epesi mbongo baloué Corbière matanga approprié Noko Pichu azimbongo wala ke komela masanga na camarade na loko la camarade na ye asalaka na ketch bazui circuit baye na ona ngaki sasa baye na ebembe na ketch ya bitumba ebandi nkuba o batu ya famille ya mwasi ya beti mbali ndimela ngai boko sepena na hotelo na émission boko tala yango kaka awa na émission ya lelo yambo to banda émission oyo tika to informer boya ya yo mutovani na Bundese bala sur Allemagne ya journée de la femme et ça la kaka moko le 8 mars tika to kutana biso surtout journée le 8 samedi le 8 mars kozanga te ya soirée Liputa et pas wapi Jika Production a organisé soirée Liputa buffet à volonté aya et kozala bongo na référence par na SN ba SN donc dans la SN surtout référence tango zali église ya pasteur Akilas to kutala bongo na église ya pasteur Akilas bana Bundesliga surtout na SN et pas wapo journée de la femme yaya journée de la femme moi to kutala papa joa mama kende ko sepeli sa mama yebisa papa to bima pe moi kala to sali ba misala ebele journée de la femme ko bimate to kende ko sepeli na soirée Liputa et pas na église ya pasteur Akilas yaya moins chéro wapi entrée couple papa simbi mama simbi papa ba ko futa kaka 40 € ya pamba s'occuper papa on na molonga nité kuna pe basi pe ya singleton bazali okokuta basi kuna baike kende ka kuna okomona basi ya ndenge na ndenge ya catégorie olingaka bazali wana bazali kozela bino donc couple 40 €, singleton yo moko single 25 € ya pamba na kati kuna futi 40 € okolia okomela
ndenge moko pe na 25 euros. Alors pour beaucoup plus de précision dans le déco benga na numéro o soki ko benga te WhatsApp na numéro o plus 49 17 68 73 20 340. Soki pour lingio benga appel normal au benga na plus 49 15 21 84 45 88D okobenga bongo okozwa Jika Production. Voilà, buffet à volonté. Samedi 8 mars, yaya, Ozanga, Nazanga te de 20h à l'aube. Kitoko, bisengo bilenge zongi na mikili, na bundes. Autre bakite, tolobi. Voilà. Mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokoya mayanga Mbote na bino bandeko balandi ya radio loko télévision bisika nyos tu bozwami. Merci na confiance pe fidélité bo pesaka programme oyo radio lokole masolo et pa wapi to kuta la chaque fois pona ko solo la makambo zali koleka bongo na communauté na biso africaine en général. Mingi ya biso batu oyo tolobaka lingala. Ngai komona ngai Fiston Pelende tata ya Sedek. Voilà, ya to partager to sola parce que makambo ezali koleka na communauté na biso ezali koleka malamu te esika nyonso tu congolais ezali trouble ezali kosalama yali bali kopanza mabale ya batu na Afrique ya ngena, Afrique du Sud, na Cape Town, Johannesburg, partout pona nini na ba faux compte kasi tukoyamba président ya communauté congolaise moko ya ba communauté congolaise président akoleka expliquer qu'est-ce qui se passe dans la communauté na Mongo. Kasi yambo to continue émission oyo te ko rappeler encore déjà lobby mokolo ya dimanche 16 février veille mortuaire et kozala bongo po na cadre ya décès ya mama Tete Wumbi Makaya autre baki bongo azali la grande sœur propre ya la femme à la taille d'une tige spaghetti ni courbure sans virage mama Rina Wumbi Pelende coordinatrice ya fondation Radio Lokole pe chaîne oyo Radio Lokole tolobaki yango matanga au niveau ya Angola et kozala bongo na Luanda veille mortuaire et puis lundi bako bimisa nzoto ya Nkondo pour na bakende kotika ye dans sa dernière demeure. Kasta niveau ya Kinshasa tanga et kozala ma topé veille mortuaire et kozala bongo na salle polyvalente Hélène na avenue Kimbaou numéro 69 na quartier Diomi commune ya Ngiringiri direction Chaba. Donc je répète pour na bande oyo balingba ko lela na famille Wumbi na perte ya mama Tete Wumbi Makaya na Kinshasa tokende bongo na salle polyvalente Hélène na avenue Kimbaou numéro 69 na quartier Diomi commune ya Ngiringiri direction Chaba. Donc pour beaucoup plus de précision boko benga bongo pamuke pamuke tope mama Arlette Wumbi na niveau ya Kinshasa. Na niveau ya Angola c'est Joël Wumbi, Marthe Wumbi et Luzi Wumbi. Voilà, na niveau ya Afrique du Sud na Johannesburg. Donc veille mortuaire ko sala mabongo na résidence ya mama Rina Pelende et puis lundi inhumation au niveau ya Luanda. Voilà, c'est communiqué tient lieu de faire par c'est signé Maman Rina Pelende. Voilà, coordinatrice ya chaîne Radio Lokole Télévision et puis Fondation Radio Lokole TV. Voilà. Autre chose à présent. Yambo auto continue émission Tikato Yamba rapidement président moko ya ba président ya communauté congolaise na Afrique du Sud de pai wapi ba dongolo miso bato baike baiko sala ba faux compte ba déstabilisaka mabala ya bato ya libala ezali institution oyo ezali sacré
Alors yo au créer faux compte pour na déstabiliser ma balle au mona ki mwasi ya mutu entel o yebite mwasi ya mutu entel ozui mwasi ya mutu to mobali ya mutu yo otie na miniature sans consentement na est-ce que vous avez que infraction donc bah faux compte il ko ça créer na TikTok na Facebook pour na ko déstabiliser ma balle ya batu je veux pas plus de commentaires na ko yamba na bino président il y a communauté congolaise originale lui il s'appelle président Patrick Mavungu a expliqué quel problème au bazo face na communauté oyo ya bango président Mavungu bonjour. Oui, bonjour papa Fiston, papa Yasadek. Voilà, tozui ba doléance ebele na communauté que batu baike baiko créer ba faux compte pour la ko détruire ma bala ya batu pour la ko détruire ba relation ya batu on ne sait pas batu on a du ils viennent d'où on ne sait pas ba doléance wana to bino biso to lingaka ko zwa na ba information de rite to kende pa ya ba kondi ba dirigeant ya communauté yango to yepa na yo déclaration oyo bande ko baiko loba sur ba faux compte o ba ko créer pour la panzaka babala ya bato ezali ya solo to ezali ya lokuta soki ezali ya solo bino bakonzi ya communauté solution ni bozui mpona makambo oyo. Oui, merci papa journaliste. Makambo lobi eza makambo ya solo oyo ezosalama précisément na Johannesburg oyo tozwi bappel ebele bappel vraiment so na bi moke kozala ta 15 appel na ba victime nyonso bapublie bango ya miniature na TikTok moko ya lokuta ezali na bakongolais moto bazali kosala yango bazwi bafoto ya ba homme marié ba femme mariée na ba mineur baexpose bango na ba TikTok wana na kofinga makambo mabe c'est-à-dire bato wana bapanzi bafoya bato nde nazoloba no boye nazwi bappel ya bamama balobi eleki alors fléau soki bokostopa yango te ekozala malamu te ndenge nazoloba no boye babasi mosusu bazongi pa bapara na bango mibali mosusu c'est-à-dire bazokoka te tina ndeko moko akoki te abengi alobi no azoluka bato wana yana esi ndenge ozokili nango mabe tika toke nofungola kesi ya communauté après to banda kolandela bato wana nyonso réellement toza déjà na toyebi bato yango alors tozozela investigateur asilisa investigation na ye après tokokende okanga bato wana kesi esalami déjà kesi ya communauté et natindaki voice hier na communauté koloba eke bandeko nyonso ya basi ya mibale femme mariée homme marié oyo bazali na baza bavictime ya problème ya TikTok oyo efungami ya faux TikTok wana botindela biso ndenge bapublie bango en tout cas naza nango awa ebele bato nyonso bazali victime batindeli nga c'est-à-dire bazotia bafoto na bango batie foto na bango batie mwasi boye batie boye en tout cas soko otangi yango même na bainjure na kati eza bien te mpona communauté eza biloko moko ya soni ifo totelema après tobunda mpona kuluna ya machete tobandi su na kuluna ya batiktok alors nde tozoloba no boye kesi mobimba ezali nayebisaki motu nyonso azali victime akoya kosigné na police station mpona amema mpe papier nde ndenge baexpose parce que kesi ezala pene ya solo etango tokokanga bandeko wana sanction ezala makasi. Merci beaucoup, Président Patrick Mavungu. Je crois que le message est passé. Mesdames, Messieurs, je rappelle ici que, savez-vous que le mariage, c'est quelque chose de sacré. Oui, c'est vrai que Bangouna, surtout quand il y a un Abundi Saka, Bongo, mariage, Kassi, Batro, Baliko, Salaba, faux compte. Il peut y avoir des divergences. Vous savez, problème, moi, si il y a mon tout publié dans les Kambouya Lokuta, Mobali a mon tout publié dans les Kambouya Lokuta, moi, il y a mon tout peu le cola, et ça la Kamala Mouteba, un civique, au Baliko Sala Makambouana, ceux qui botiki en a l'ombango te, boki le cola nègre pour ça, le bimbo, la matari, Azali Awa, assis à saisir en go, donc, Bakozabino, Moko, TikTok, basala yango, pona kosala ba promotion. Il y a des articles ozali koteka to ozali ko inventer ba invention oyayo d'ailleurs ce qui na pas ba chinois bango moko TikTok na bango ezalaka ya ko binate ezalaka pona innovation pona ko promouvoir ba invention on va dire que ça mais biso to va dire ko utiliser yango be sala attention tika ko publier bato parce que Mburamatari et si est commis déjà na maboko ya Mburamatari. Moi j'aurais souhaité que bino bato bo publier ndengwana bon mon président ya communauté Patrick Mavungu bo sisango na communauté bo senga bolimbi et puis nous allons we move forward. Merci beaucoup président Patrick Mavungu.
Oui, merci beaucoup, Fiston Pelende, papa ya Sadek, l'intervention, vraiment, dans ces pays. Il faut que les journalistes, nous sommes pas. Ce qui est là, comme vous avez la communauté, il faut vous aller à la page pour la côté les mains, tobele la bandiko, na batika, ndengo lobi, mariage, famille zali sacré, ko ça la bilo kande wana bazali ko boma, bazali ko bebisa. Je exemple à maman azana zemi. Ce qui a un moni bloc wana mbala moko. Malédiction, c'est pas bien. Quand on dit la famille est sacrée, il faut respecter ça. Merci beaucoup. Voilà. Nous allons encore donner la parole à Moko, il y a Bakambi, il y a communauté congolaise. Il faut faire très attention. Il y a tout le monde utiliser TikTok, Facebook, est-ce que ça la rabino nangani mutu afandi boye moi si ya mutu mobali ya mutu yo o publier na ndenge ya mabe donc ezali malamu te to tika makambu wana wa toujours dans le même ordre d'idée nous allons prendre moko ya homme plus influent na communauté pour la collaborer situation oyo ezali kotungisa biso je crois ça vient on reviendra avec ma voice na makambu oyo na yambi pona bino Zairo mon ami personnel Djenga Didier Djenga bokulaka ekofo autorité morale ya bamongo nyo surtout ya monde entier ngai oyo na bakila e charge ya Jobu ta la charge ma pesa kiye Jobu ekoti mbutu afisi ekoti mbutu babandi ko publier batu ya lokuta mwana mboka charge ba pesi wana et comme makasi banani nde baye ko publier banani na TikTok olobini boni. Merci Tata ya Sedek, merci Radio Lokole. Vraiment pour na biso nyonso toza ba congolais surtout na diaspora, la communauté na biso ya congolais o toza awa surtout na Johannesburg vraiment. Ezo sala pasi pe mawa. Batu ba komi ko exposer na bana ke ya ba mineur na papa na bala na bandeko basi na makambo lokuta na makambo surtout vraiment soni okuvanda na ndako boye basali poste moko na publication papa oyo abimaka mwana oyo abimaka na papa oyo bazwina mwasi ne ndako balobi na ezoba babiloko wana en tout cas biso na kati ya communauté tolingi yango te. C'est pour cela, en collaboration avec le président de la communauté congolaise, Patrick Mavungu, nous avons dit les Kanisi ya kukende kufungo caisse, kufungo la reporter plainte na batouana au bazaba anonyme, de façon que ba identifier bango et puis tous soit batouana to ko exposer bango, pe batou o union surtout bazaba victime ba publication, ba komemela biso ba print o ba publier bango. Fimbisa dossier wana pe tozwa bato wana bakanga bango basa la prison o bakozalata sans pitié de façon que ata belle na bango tokolinga te ba détective wana bapesa bango ata belle na niveau ya court parce que eza malamu te respect ya mabala bato bakomi kotinda ba photo ba malokuta bana ko publier donc respect pena pidere mais a sauti yango pour trouver c'était là-bas ndeko o azosala yango moi sito mobali ayebaka kino nde tolobaki nona 9 jours pona moyibi journée moko eza pona kolo ndako akokangama et puis tanga akokangama mawa ekozala te. Merci beaucoup. Réseaux sociaux eza kaka pona bango te eza pona biso nyonso tu ndeko Fiston Pelende yango tokobeta c'était na bata ba fait un compte sur publication toza nango besoin te na niveau ya Johannesburg. Na communauté congolaise nyonso tu tolingi yango te partout ekolekama ezala na Durban na Cape Town na Johannesburg pe Pretoria association ya bato bazosala biloko na pona ko humilier bato na ba foyer na ba pasteur en tout cas tous en avons besoin de coopérer yango ne souci ezali tant que coordinateur ya communauté congolaise yango tozobeta sete na bande kona ke batika makambo na baza kosala parce que tokanga bango pitié kozala te. Voilà, merci beaucoup. Voilà, le message est passé. C'était Didier Djenga Bukulaka, coordonnateur, il y a la communauté congolaise na Afrique du Sud. Voilà, pour beaucoup plus de précision, vous pouvez vous en contact na Bango. Autre chose à présent, jour pour jour, depuis Moutou Azamani, King Kester est mené à Tikabiso, Yaya Telobaki, Toko, pour commémorer mémoire, il y a King Kester est mené à Yaya, on a préparé pour vous, on a sélectionné pour vous toute une litanie, tout un chapelet. Il y a interview qui toque Oyo King Kester est mené à Sala pour commémorer l'élo anniversaire. En fait, hier, c'était anniversaire, il y a des scènes. Suivez King Kester est mené avec Fiston Pelende. Bon, quand nous filmons, est-ce que vous faites
tango tozalaka suivez King Kester Emenea. Pourquoi pays na biso bali konda penze zate mais sinon te na ba Michael Jackson, ba Lionel Richie, ba petit to na ba Beyoncé, ba petit Puff Daddy, toza ndenge moko quoi. Toza ndenge moko to yeba makambo avant, ba Garfunkel. Vous comprenez? L'expérience est une lanterne accrochée au dos qui n'éclaire que les chemins parcourus. Vous comprenez? Ngalo ba on pamba te na sala trop. Makam to sala yango bato tout bazo profiter nango bazo lia bali konda. Bon, ils ont m'embêté parce que l'expérience c'est une lanterne accrochée au dos qui n'éclaire que les chemins parcourus. Il faut qu'il y ait des bateaux, il faut qu'il y ait des gens qui basalin zela pour que bato balanda. Ceux qui bato basalin zela te bato batambola na molili. Donc il faut bato basalin zela pour que bato balanda yango. Donc ngayo nde kwa mambo kwa ngolo zonso atari wambi mfumumpa donc ngayo. Voilà historique ya dimika la yango. Dieu a sala mokili na eza danger. Mais ça t'en a lingare bato ba bossa na die que yem ta sala mokili. Ce n'est tout là que ça va mango. Je comprends. Mais ba on ba yebi ke mutu wana kwa ngolo. Do soto tiki kaka boye to ko bimate to ko yebana te to ko mona na te. Futo sala ka cartel to longola ka to bomaka ye. Mais le pouvoir vient d'en haut. Dieu m'appelle ça pouvoir et ça m'tamokilité. Vous comprenez nga? Dieu m'appelle ça pouvoir. Et ça neti. Et ça kali solo na zo beta quoi. Ba peta kino vieux caisse, ba musicien vieux caisse ala taka solo moko. Ala taka solo moko. Weston ya kroko ya rouge, il y a 6 fois. Ah vieux caisse ala taka solo moko. Na kena Paris ba petit na ba na Paris, ba Tonino Fernando, ba Guy Kimvula. Ba petit belé. Ah mais vieux yaka na solo sous vieux. Solo yokaka. Une semaine. Deuxième semaine, à Bengi Didi Kinwani. Pour Didi Ayebaka. N'a expliqué ba faire. Ba Bengi ba maker mbele. Ba bienvenue Kamba. Na Bengi ba on a kaf. Na FC ba on tala Tonino Fernando na Guy Kimvula. Ba zo yebsa on mamba soul. 2 semaines. Pour la Benginga. Bon, les grands producteurs quoi. Pour la Benginga na lobi Paul en répondre au Kalati. Maintenant ba faire na sala na kati ya Paris. Na kenda tina Weston na mema bango. Na mema on tina maison Weston na Champs-Élysées. On a zolo baba parisien ba yebi. Ah monsieur, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous désirez? Na non mais je suis venu pour ma paire de Weston. Je veux une noire. Ah mais non mais monsieur, il faut commander, ça se passe pas comme ça, tu le sais. Ah, il faut commander, bon. Je veux une noire, une paire noire, comme la rouge. Et vous avez combien? Même si j'ai 1000 euros. Ah bien non, mais c'est 5000 euros. Hein. Et puis la compte c'est 2500 euros. Petit nanga tonino, na kimvula, babeta cri. Babi, ah, vieux. Nabi na memaki bino awo aler bako gazenga ke pere kaka ya chaussure rouge na nga olobate ifaina mema bino kaka wa boyoka enta petit tonino na kivula balobi ve lataka ya on même tous les jours même faisait même nango lala nango kutu. Voilà. Nalobaka yango tambola na mokili omona makambu kasi yaka na République démocratique du Congo okomona nde ya minene ya mikambo toke ibongo na mitendi précisément na route de Matadi epai wapi ya Noko Pichu ale mbongo ya matanga ya makambo le la Congo démocratique, c'est-à-dire quoi? Mwasi akufi famille ya mwasi ba pesi mbongo kaka des cotisation no bokunda mwana biso honneur parce que mwasi a la inférieur mbal n'est-ce pas ba si ba pesi mbongo na famille ya mobali siko ba mbongo wana mutu azaki charger ya kosoba mbongo komo na Noko Pichu ba louer mbongo sale makamna surtout Corbia ba kende kosukeza ba pesi mbongo Corbia bokozwa mbongo bo fouti na pop funèbre ba elibno Corbia libulu makano on ne sait pas ce que Noko Pichu a salaki mais ba tuba fana ka ba na matanga ba mona Noko Pichu ye wana aye na matanga Noko Pichu zimbonga ba eboki azwi sikoyo
master na ye lokola master zaka na catch batakisa miki wana azui cercueil tala cercueil mune bakoti yango na catch ya batala ka boye o corbière ndere batala boye nzoka corbière na kati ya catch ya bitumbe bima wana ndimela ngai makofi noko pichu azui na fema mbali babunda fema mwasi pasi ya kosakana te botala kokamwa makambo mosusu elekana kaka na Kinshasa soki otali na mawa neti koseka po on dirait congolais nyonso ava bima libanda atelechargera kanda atambolaka na yango makofi na bambata oyo bozomona ezobetama désordre boye awa eza bongo na mitendi na route de Matadi otuninga soki ezalaki nini landa lisolo lelo nde jour ya enterrement ya des familles oyo ifale bakunda ndeko na bango ya mwasi esika wapi famille ya mwasi basangisaki mbongo mpona okunda ndeko na bango na corbière ya Lix famille ya mobali ezwi mbongo epesi noko pichu pe ake epai ya camarade na ye yaya peti yango mpasi akufi na ye tozwaka laro oyo tomela mwa agene lokwa yozaka na ketch na yo yakaka na ketch wana na matanga to gagner temps mbala moko famille ya mwasi bavanda kaka boye bamona cercueil na kati ya ketch babengani mopanzi batuni ndenge nini batie cercueil na ketch ole batie yango na corbillard explication pe ya malonga ezalaki te nde motema esuki basuki na bitumba boye ndenge kaka bozali komona kasi ya kokamwa eza nini basundoli na bango ebembe na se ya mbula batikeli yango kaka ya Marie na camarade na ye bango kuna bazondongwana mpona kaka likambo ya mbongo kasi ya Marie na camarade ne pe kolela yango soki otali bien ma ya miso eza te tellement ke badeception mibale esi eleka bazolela kaka etika balela bokanisi esili ten mbala moko batala kaka boye ndendendende komanda ya libération aye ye wana azotalatala mopanzi na arme na ya tomboli likolo film esilaka te esili de famille babengani mopanzi koto fama mwasi balobi ti baotambola boya falo kota ye penzo bete biloko bakoko koto famille mosusu a regrette faye na nika bango guerre de l'Est guerre na Goma lelo Goma mboka na biso notre cher beau pays Zana maboko ya bapaya ezali kaka Goma te nous compatissons avec nos frères de Goma, nous compatissons avec nos frères de Sake, avec nos frères et sœurs de Bunagana, Kiwanja oyo tout bazali na maboko ya bapaya nous compatissons avec vous kasi sango ya mawa et pesi biso pasi ya kosakana te alanga nzembo munene chanteur de la liberté de bomona ki nzembo na yena ibandeli émission lui s'appelle Delka Idingo ayembaka mingi pour la liberté il y a un peuple congolais alingaka kimia azali révolutionnaire mutu ya peuple mais on lui a retrouvé mort en fait on ne comprend pas pourquoi et comment est-ce que musicien oyo Delka Idingo est assassiné dans des conditions nini bazokolo bazalaki na culotte na ye mais babomie baladisi eteni ba commissaire rebelle on ne savait pas finalement on ne sait pas tout est bien OK ya sala banze bebele contre mouvement oyo ya M23. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il n'a pas eu le temps de se déplacer? Nous allons revenir sur ça dans nos prochaines éditions, mais quand même, suivez cet extrait. Boyo Kandenge Batouaolo, ce qui s'est passé dans décès, topé assassinat. Il y a artiste et musicien Oyo, il y a Goma, donc Delka Idingo. Donc nous compatissons avec la famille de Delka Idingo. Au nom de toute l'équipe de la radio locale et télévision, nous présentons nos très sincères condoléances à la famille, à tous les Gomatraciens, aux fans et à tous les Congolais. Général, tenez bon, nous allons libérer notre pays et le Congo restera un et indivisible. Quand on a même ordre d'idée, on ne va pas tarder sur ça. Nayoki a publié ma condition Oyo Nanga a pesi pour participer à la transition. Le président Félix Antoine Tshisekedi, je n'ai pas encore l'authenticité, je ne sais pas si c'est vrai. Pourquoi on va revenir sur ça. Est-ce que ça fake news dans nos prochaines éditions? Voilà. Jambo marafiki wa uhuru, les amis de la liberté. Juu ya ukosefu, donc juu ya kukosewa na viongozi, raia inapigia adui mkono.
Haiku kusema ni kutaka population, hapana. Ni juu ya kukosewa na viongozi. Uimagine adui iko naingia jeshi bale biko na susia pays. Kusema bapiganie inji banakosa mabunduki. Ba jeune resista kusema bapigane banakosa msaada yoyote. Bale ba generaux ba colonel bote balikimbiaka zamani, banakimbia zamani. Sasa population iko saba yatima. Banakosa nani mongozi nani, donc tutendea kitu gani? Mais pour votre information, gisi kila mtu yote anajua mkombozi hakuwaki, ile kwanza mtie mkichwa yenu. On ne libère pas un peuple, le peuple se libère. Sai hatuko ni kukotea gouvernement, hatuko ni kukotea ya hao baadui hapa benye nilikuwa nawaambia kila siku mtusi haezi ongoza inji. Hii maneno ndio niliuaka Laurent Désiré Kabila. Mnamjua très bien. Na sai wakati nyinyi niko naongea kila mtu yote sai mimi najua atanisikia. Niko Goma na hakuna kutoka hapa mpaka hii maneno ipate mwangaza. Gisi nimeongea, on ne libère pas un peuple. Askari jeshi bashaka kimbia. Leo tuko mikono ya adui. Ni vitu venye tulikuwa naongea depuis zamani. Tunasema kitu kusema ile MONUSCO ile iko a complicité na adui. MONUSCO kukotea gouvernement inakuwa kukotea tena ya adui. Eske hamuoni gisi biko nenda gawanya inji? Na nani mkombozi? Sai kwa hiyo wakati yenyewe tuko amo, kila mtu anabakia kimya. Kila mtu anabakia kimya kuangaliana tu. Sema Kinshasa batatupa sijui nini na nini, ile ni bongo. Ni bongo. On ne libère pas un peuple. Le peuple se libère. Ile mutie mkichwa yenu. Kila mtu yote mwiko ananisikia kwa hii wakati yenyewe tuko amo. Leo hii kila mtu kuna chunguzana kusema nikaongea batanifunga sijui nini batafanya nini. Kama unataka kutawalewa na mutusi bakia kimya. Kama unataka liberation, jiunge na wakombozi benye habiko ni kukotea gouvernement ya Kinshasa, benye habiko ni hii group ya barebele yenye biko na jita ama ba 23 bananga sijui nini. Ile yote ni politique ya mzungu, banataka gawanya inji. Freedom, kila mtu ajitayarishe. Hatuwezi tika kutawaliwa na wale watu. Wazalendo pigania ukwelio, na wengine wakiponda mali, wakiungana na wanasiasa yani serikali. La guerre j'ai d'intérêt, population fuit leur terre. Ils ont perdu la moro, cadavere wasikue mamoro. La guerre j'ai d'intérêt, population fuit leur terre. Ils ont perdu la moro, cadavere wasikue mamoro. Ça c'est la guerre, ça c'est la guerre. Je parle de la guerre, ça c'est la guerre. Je de la politique, ça c'est la guerre. Ça c'est la guerre. Je parle de la guerre, ça c'est la guerre. Dans cette émission, mesdames, messieurs, si on a encore le temps, nous allons vous proposer parce que qui a déjà que déjà l'éno na pourquoi retour du roi de la forêt ou rançon à Kobeta bongo concert na Paris Grand Arena et pas puis retrouvailles beaucoup monde na ba surprise ya marque kenembangu na ta o somba déjà bien là aussi ça bien surtout parce que Toko Kuta na Bissonio surtout na Arena Grand Paris déjà ce soir. Alors si on a le temps, si la réalisation va accepter de nous proposer arriver à Wiranson na séance à répétition au Basala Kibongo en plein Paris pour un concert il y a pourquoi il y a les mais avant d'y arriver na côté que la bino to bisona bino to dans l'ensemble histoire il y a Noko Willy et Pesinga Mutuko soit. Est-ce que Noko Willy ça qui mouyandi Papa yandi ba na mariki tu n'est-ce pas? Okomo na cousin, akoba na cousine na ye
ba indien parce que on a ba indien mais biso za ba kichulu ba yandi et puis singa mutu ko so li solo yango na magnoli yango pe na bien te est na même on a parlement choc li solo o to ndenge nini la na li solo ya ndoko wedi ndenge mwasi azara tout ça créa certaines femmes on nzamba ta grâce kat bango mwasi na o ya bengana ki mama ba na 5 amona ki danger ici nazo mona yo okwei ba la musayo ozola mukate lokola liwa. Moi si wana ozui c'est comme ça ngasa la mabe et pesi mutu ko soit et moi si yango cousine na Karine ba zuyo ça na bureau ya ndeko na ya na yo mais bobongwani moi sta mobali phénomène ni wanga na comprendre yango tandis que ba mingi teto na dans l'histoire oyo po ngai pesi ngai mutu ko soit na koloba yango mingi na parlement choc tant to kutela kuna suivez un peu l'histoire au landa et ça là qui na couple moko bazala qui na bango bien moi ça mobali bazo vivre ba utaki pe moi ba difficulté moi si azala ki vraiment ba prière ya matasi moi ça linga ki nzambe na ko sambela ya moi si pe nzambe ayeko fongola mo ba porte mobali na yepe ayeko jo musala papa Willy wa uti ko kufa ayeko jo musala tango zo musala ba yuki mwanda ko na bango ba ndi ko vivre na bango azala ki pe kitoko makasi ba zo vivre bien en tout cas akomi pe ko sala na bureau moko boya bien pe na musala ya bien azu bureau pe na zo sala na ye. En tout cas, baye ko bota, tant baye ko bota pe moi bana na bango, mobali pe aye ko joindre décision les surtout non maman naza la poste na postuler donc les kaka il faut na postuler. Moi si na ya lobi papa nanga. Tout ça na biso bien, to vivre bien au sala kana yo, au sala bureau na yo mambuleka ekena na okitoko. Comment okene si ko sala ba ko postuler les sous hein? Donc nga fona postuler kaka tikanga na postuler donc il ça na bien. En tout cas, eko de kango bien. Moi ça dit non, si ko so no postuler ko ça nini. Oh pona postuler donc il faut to longa à place to vanda photo que la ki colle to vanda kuna na ki colle kwa bato baze belé yo poza na batu donc côté na ngape na batu na kota bantile wana et ko sala bien ceux qui n'a postulé donc il sala bien moi si pas lobi pour mes até mais ngana linga ki to fika awa o me manga susu na ba ki colle abi mama to ke le kaka na postulé donc moi ça ndima ki lokola linga mobile na ye ba keyi ba komi ko vanda na ki colle bande ko bolanda vidéo oyo bieti na suke côté ya. Et ça histoire vraie ndeko papa na biso ya Willy azana mort que no bakundi ete muta uti ko boma ye mwasi na ya ndako azana parquet yango to eko lexali solo ete ya bandeko belé vraiment ba mama bo partager ba komi na kikole ba komi ko vivre ya Willy papa na biso ko tika biso asa apostile pe ndenge zala kaka e ko simba tango e ko simba bandeko na ngai aluki penda kuna place na ko fanda apostile simbi aye ko fongola entreprise na ye asali ba fongola entreprise na ye pandeko pardon allez tango akomi fena na entreprise na ye donc ndenge zala kaka bandeko vie échanger ba mituka mwanda ku makambo bongi vraiment nyonso eke kitoko atali na place na joie bana misala ba yaka ko sala na bureau ou soit ba secrétaire ou protocole et tout. Vos ménages joie moi na tata moi si nangale ki nangai ayapo a travailler nangai abengi moi na tata moi si na ye albiyaka kombo na ye Karine photo na ye yango na ti moni photo oyo eza ya Willy wa uti ko kufa na Karine moi si na ye o uti ko boma ye na café donc abengi Karine wana lobi non Karine yaka o travailler et tout ngai na entreprise nangai et tout o salaka fi wana Karine pe ndeko na ye a cousine na ye aye et tout a komi ko sala na bureau ya papa Willy donc bandeko kela pe kitoko ase apesa ke moi mai soko ko sa mai donc moi mutazo kota wi kaneza la ka secrétaire unezele kaka kabongo donc azala ki wana penza ko sala musana ye donc balingani na bango kaka wana cousine balobi mwana ya tata mwasi na ye na papa Willy balingani na bango kaka ninga ko sala na bureau wana. Donc, moi, mon bali, papa Willy, a commis ko zonga na ndako, soka zongi na ndako et tout, ba comportement est commis ko changer parce que moi, c'est les sabota qui, vie peut changer nango déjà, vie comme ma tranquille, bien, moi, bongo, moi, si peut ba bijoux, donc, il vit ça qui tout. Papa Willy, soka zongi na ndako, donc, il a commis kaka mutu likolo. Moi, si peut, lokola sambe la kanaye, a jota na ya ko sambe la ebi ke mon bali ne peut azaka bien, a qui paranete. Et ko le kamikolo, leki na ye to ba cousine na ye mwana tata mwasi na ye o bando sala na bureau akei soka kene di kota bisimba simba ake ko kanga mulimo ya papa Willy soki wapi papa Willy a changé na ndako azokipe so mwasi te maloba mabe comportement mabe donc moi ça lo babwa mati moi ça sala bwa mati moi ça zotuna mobile nanga na yeba kyo boite nini kako komi ko sala nga boye o te tikanga na zaba kamuna nga donc tiyo nini kana nga
donc makambo nyonso mwasi akosala mobali azolinga ngo lisusu te. Mwasi akoti mabondeli po ayeba pourquoi mobali nanga akomi boye. Mwasi ani kosambela aye komona papa Willy na cousine na ye mwana tata mwasi bakoma kobima na bango ba hotel et tout bakoma kobima. Ndeta ngalamuki na ndoto aye kobeta mobali na lobi mobali nanga na loti na cousine na yo bozobima oyo ndoto nga ndoto na ngekataka tikanga yo kaka bandoto yo makambo bandoto yo suko moni kaka foka kaka komona kaka ngana ebiso ngazo bimane yo moni kaka abi na loti papa nzamba kosa kate tikanga soki poko botumisa ngabo bimaki na yo. Moi ça regretaki avandi ekoleka ye papa Willy kaka zo bima kaka na cousine na ye bandeko ya kobomba babazoki ba hotel et tout bandeko likama somo. Moi si soka lali la ba prière na ye azomona kaka cousine na ye o nazobenga wana mwana tata mwasi na ye s'il vous plaît fala linga neta mwasi moka libanda akika kolinga cousine na ye bazobima na ye te soki eza si nini bandeko. Mwasi soka lala loti kaka alobi na papa Willy ozoyoka te ozobima kaka nazolota mobala siliki alobi bima sikelanga ndako ngalingi lisusu te. Mwasi atiki na ye asindoli na ye après aye koyoka baeko bato akomi kobeta masolo ezalaka te akikobima na cousine na ye no ezalaka te bato baye kobetela mpe mwasi ayokaka te ayoki ntango mwasi na ayoki asoli na mobali abi yo mpe ozobima na cousine na yo cousine na yo we mokobengi akesala na biro okomisi kobima na ye poko kotrainga boye ezaka ali tikanga bima na ndako bima kaka biloko abandi kobenga na mwasi na ye oyo baboti na ye bana soki 5 mobimba. Mwasi ana bandi kolela pourquoi ye wule tosanga boye ngana na pombi na hotel asala eloko te soki kolingalinga te mwasi libanda ke cousine na yo wana makambo ni bosalana. Donc sango epanzani ti na famille pe bandi koloba me bandi kotelemela ngo bato mosusu azotelemela me Willy pourquoi kolinga cousine batelemela ona ndenge kaka ya bongo po yebana ki potion te exactement bien te famille pe zoloba bien te boye donc elekaki bongo bango balingana ki soki bagine kokangi molimo wapskini ya Willy tika cousine na ye talimaka na cousine na ye na mwana tata mwasi na bango koleka ya Willy ay kozwa décision lui mwasi na ngalo ko nazobenga nazokende te il faut nazo stratégie moko bonne abeni mwasi ne anda kwa mama ngana moni faut que les prières ata 2 semaines lokola yo sambela ka na mama kambo ngana zo sala yo so ke kotsanga na prière e ko simba donc ina kofulu mukasusu bien po yo ba prière no nzamba yo kako sala ata 2 semaines po nanga mwasi yo kipe malobi non il faut na so mobile nanga ajuma bilamba na ye muke akei pe ne ka ke na osaba prière na ye tangu mwasi akei pe ya Willy atikali ku na tikali wana bandeko nanga likambo somo nde somo mama atikali na ye kobala fille cousine na ye abali mwana tata mwasi ya mariage akotisi ye na kati na ndako bandeko abali mwana tata mwasi ya mariage akotisi na kati na ndako bazovivre na bango bandeko ta likambo moya boye penza oyo eza malamu après kobala ya kotisi na ndako mwasi ake asisi desine ne ba prière wana aye kozonga boye na porte po akota mobali na boyi okokota te zonga opona ni na kota te na iso kokota te zonga kasi ko wuti obaki na mwana kesa puye pona yoti na sisi puye gabi kende kaka na lingite okota susu afika na sa vina na boyi mwasi asima nzela akei pa baboti na ya lobi baboti balobi foto vanisa kinzonzi po babala kiyo toyeba pourquoi boyi yo mama ya mwasi na banoko ne basimi nzela na leke mwasi bakei bake koloba na ndeko mobali ya Willy oboyi mwasi na salini bana lingite bozonga ne kanga muna obenge na ngoya ozwaye kuna bile bozonga ne kaka to kozonga na mwasi na yo mwasi yo bali to zonga na pourquoi papa Willy bakundi tenga na lobe ko tata zonga donc ba monika noko ne kutalinga fâché donc alo mabe babitika lokola bo tokeni mwasi na ju bana na ye o azaki na mpo akina 5 bana azu soki 3 bana amemi bango atikala ko vilamba ta kota na ndako te ba bijou biloko to etikali na ndako asima nzela we wana azonga bakena ba mama na bango ya Willy atikali wana ba obeko bota azo sente mwana etata mwasi na ya sente abotisi ye bana kolandisa na pata soki mwana botami ena mususu aboti musu donc azolandisa bazosala vi na bango mutu aloba te ya Willy soki abimi mwasi ne pa kei ntango mwasi akei bandeko boyoka bien mwasi akei foto yango oyo botala bango mibale yango mwasi oyo abomi ye Karine komo na ye yo bavandi na ya Willy mwasi akei mwasi na libala akei pe donc ake kokota ne bapriere ya Willy ekomi bamikoleleki mwa babane aye koluka mwasi na ye aye kodécouvrir posa mwasi avandaka asenga ye bolimbisi bazonga na susu atia deuxième bureau mwasi alobi jamais nga na kokoma deuxième bureau yo moto ozwi mwasi ozwi mwana tata mwasi na bino bali mariage mpo ozobotisa bovandi na ndako olongolinga na ndako nga mutu na wumeli na yo nga mu na sufri na yo ti yo komi boye koloba mbongo boye nga mutu na nyoka mino yo ozwi mwana tata mwasi na yo mpo obala ovanda sala oya mpo na nga nalinga tobimaka susu
comme ça deuxième bureau papa na lingité toti akaba camarade soko sunga bana na yo ko tangisa sungaka mobali pas comprendre alobi c'est bon non je ndako pour bana bavandaka azwi bango pe ndako atie bango ba moi si na ye liboso mama bana na ye lokola zaki na ba prière asambela kasoka lala zolota mobali na kwei ba lokoti ndeti mutu moko liwe zo yela ye abenga ya wile bise ya wili na oloto mabe na mona liwa okweya meto botombolo za tota moi sana Karine boza na ye aza mwasi mo mabe aza mwasi mabe ko pese confesse même na biloko kolia keba ya wili keba ayoki ka akomite pomte na yoki ya wili akomaki mwa mayele tango ba otele biloko na mesa akobenga bana o baboti na mwana tata mwasi na ye cousine na ye abenga bana na ye baboti ni aolia na bango elongo pourtant on poisonner ezala kaka bango bakene longo donc moi si soka tali amoni ke bazoli ensemble moya ta poison ezate ya wili papa na biso omona bimi na ye kozonga retard ba mibali bazama mbele pe muto azosala na bureau azaka kaka occupé akozonga retard moi si ko soanisa ko tiele jour ozobima na basi yoto sakananga ngako ba moi si na ye liboso mama bana na ye lokola zaki na ba prière asambela kasoka lala zolota mobali na kwei ba lokoti ndeti mutu moko liwe zo yela ye abenga ya wile bise ya wili na oloto mabe na mona liwa okweya meto botombolo za tota moi sana Karine boza na ye aza mwasi mo mabe aza mwasi mabe ko pese confesse même na biloko kolia keba ya wili keba ayoki ka akomite pomte na yoki ya wili akomaki mwa mayele tango ba otele biloko na mesa akobenga bana o baboti na mwana tata mwasi na ye cousine na ye abenga bana na ye baboti ni aolia na bango elongo pourtant on poisonner ezala kaka bango bakene longo donc moi si soka tali amoni ke bazoli ensemble moya ta poison ezate ya wili papa na biso omona bimi na ye kozonga retard ba mibali bazama mbele pe muto azosala na bureau azaka kaka occupé akozonga retard moi si ko soanisa ko tiele jour ozobima na basi yoto sakananga ngako soko meki kwa ya wili binaza na pomite na zolingana na mutu te na kena donc yoto ko soana na ndako nungu ekota ke na ndako après ko nungu mwasi bakanga binemi bazoloba na susu te bandeko bakomaka moto abimi mo wewe binemi na libala peza kama mabe yo mingi bakufa kaka boy tangu binemi ekoti na ndako mwana mwasi wana Karine akepa mama na bango na kanda wana amona kideti ya wili azobima na basi mosusu asala ki jour nzoka mwa ngobala batanda bimanina mwasi te kaka kozonga ba retard musale lekaki akepa mama na bango basololi basali ba ceremonie mama na bango apesi e pousser moka lobi joa pousser oyo tango wili akolinga bima otango na biloko no sibolia kate linga tango bima aoke musala na café o amela kana tango otie poussière otie lutu moko ya poussière oyo pesi amela toso ko mona we koleka mwana pa yoki atuna ta ba condition atuna te ye wana ye na ngona kanda baloba na kate ya wili linga ke musala bandeko na masusi ya wili na morke photo na ye yango yo ba oboye biye yeyo moi so abomi yeyo bota la photo bien bota la moisson bien boyebe déjà pour moi si malamu te donc ya wili ainga bima ola ki costume nene ngezala kaka akaki na mituka mapango mbongo nyonso ainga bima mwasi abimi wana na café moto ngezala kaka ayo chérie bonnière mana mama neni ainga peu bien mela kasi tozo bima apo mezate mobala azui kopo vers wana mukie kwa mela mwasa kimi mala moko alongwana po kokoma atala ngo ya bo mama mwasi wana kei na fenêtre azo kengila ndenge ya village mela ya wila meli ka family ya asisi komela zo mela kaka mala moko agangi Karine bu ya wila ko iko kufa tikali ko ataku ko bouger ke boya ko kute suki ndenge no ko kufa mobimba tangu ye Karine amoni mobali akufi wa cheki poison abimi mbango ko sala assemblée ya kolela bana babimi batu babina ndako bokozo kofongoli bozoka babengi batu baye ba jeune nde bamemaka bayede bomi bozoka bozo bafongola ba voiture ya wili ba voiture ezofonga mate bande kokindoki te fongola voiture oyo ezofonga mate fongola voiture baluki soki taxi bamema ye kuna na hôpital bake kotia kuna ya wili akufi mbala moko tangu ya wili akufi bandi kopanza sango nani abomi nani abomi utazomona na te ya wili akufa boete famille bandi kolela bona nini ya utiki biso kwa batu nyonso famille obezolela Karine loko no sali mobali asale oto yebite na yebi kutute me mobali ote batu bandi kolo papa ndeko na tongo zaki na ngake na misala me nini susu oto comprendre te akoya ki meto mona kena kopa café baki koyebisa mwasi ya liboso kwa lingaki ekaka na mawa abandi koyebisa ya bandoto papa nazomona liwa okokufa mwasi wana linga za mabe keba papa nanga ngai vima nazoteya yo kanga mobala ndeko yoka kaka te biso batake na kisi bandeko
eye kosala nini mwasi ana ya liboso abandi kolela yebisi bana susi na bana ebele oyo atiki bana ne moka bote na mwasi liboso 5 bana oyo aboti na mwasi mibale soki 4 na yokaki bandeko na nga bana ebele bongo babesana na papa na bango ya wili yake kokufa kaka na janvier oyo auti kotika biso na minute oyo papa na biso aza na morgue nanu bakundi ete bazoprograme matanga. En tout cas, tant que ça la bongo, balebisi moi ça liboso, moi ça mani kolela. Pourquoi boye, bani kolela. Balebisi le kina ya moi, le qui n'est pas kamo. Ya wili. Bo sale autopsie botala, so ka kufi na poison. Ba sale autopsie boye ba ko mona akufi na poison, ba misa ki café. Ba ko tuna moi si wana moi si kaka munoko. Munoko kaka. Ba ko lo kuta lo kola ndoki. Nde balobi se bo lokola mutazo wanga na babengi mutu asalisi ba mona na makambo ayeti na lopango asimbi liseke na yebo abadi ko loba bani ko mona bani ko batindi kiu liseke ke ko beta mwasi ye moko alobi ke ngamu na sala kiango ngamu tunabomiye na cafe ebo balobi me buko ko mama mobali na o mama mutu abaki na chela e pousser lutu moko bakangi mwasa ke na parke kuna. Nde famille mobile lobi to kotika boite poto yeba vraiment source baluka banganga na bango ekaka ne basala ka ba koluka banganga ba mona pena venema ndenge lekaki nganga wana pa vansi bangalo yebo mona ba fanda ba konya so famille mobimba ataki talatala bu tango ataki talatala wana abeti ba biloko na ya bandi ko lasa filime penza bazo mona pena ndenge ya wila bimi na tongo alati veste na ya linga ke musala donc azo mi bongama mwasa ye aye wana chewo ngomela apese café ndenge mwasa zotia pe mu balakisa ikutu ndenge mwasa ke na ipa mama na ye bazo lakisa siko na kitatala wana nganga azo lakisa ndenge mwasa ke na ipa mama na ye alobi makambo mama na ye mama na pese ye chasser ya pousser alobi buni pousser na zo peso kende zo lutu moko tiela mobali na yo ko tsaka ka moko. Voilà. Maintenant, je ne sais pas qu'est-ce que la régie, est-ce que si nous sommes en commun accord avec la régie, to présenter bino siko botala arrivé à Weranson na Roi Charles de Gaulle na séance à Liboso, il y a répétition. Quant à nous, nous vous disons au revoir. On se retrouve tout à l'heure pour la émission il y a 14h. Allez, chap et tchara. Équipe Mobimba au grand complet pour co-affronter Arène à Grand Paris déjà ce samedi 15 février. Premièrement, message Nioyen. Message tout d'abord, un message à la paix. Merci. Na Masai Production, Masai Production, très fort. Donc voilà, Toye, ouais, Rassolva de la forêt, rien à prouver, le retour du roi, ils ont fait. Donc, on si battu sur la bonne musique, battu sur les Congolais, les étrangers, battu tout au Balingara, ouais, Rassol, en tout cas, oui, Alpha Ngou, Château d'eau. Donc, en tout cas, il y a Rosaralade. Donc, on est Awa, donc il grand complet. Équipe Mobimba, et les musiciens, et les danseurs, et les danseuses, et les acrobates, et les staffs. Na papa na sentinelle awe razoya et donc il y a banzunga awe réservoir vendredi va rouler là visa sample ba yibi machine à visa ngalobia la siba ba ka ba ko tshela awe ba visa na ndako ah biso bela ba memi machine à visa ba tsheli we ba visa na ndako ba tu na ka we oui mais déranger ba tu dois bien comment kana tour awe makambo yo wana za ba tu bana forme qui ok kondi ma tango za peu de fois nolobano makambo selo yo to kanisa na kanisa na bino za nzambe te wera sol balobika hier aujourd'hui c'est le retour du roi siko yebi sanga tola makambo inquiétude des athées biso zanga inquiétude wera sol des fêtes bato basombaki ba billet atoza ex nanga ko benga ngate na pe billet ba ex je vous avertis en tout cas somba misombele la mer précision to appelle na VIP à $1000 et à 1000 €. On a billet. Si, VIP avec 4 bouteilles de champagne. On a fait un liboso, au Tchema Koloba, au salon, pédicure, manicure, bloc tout seul de visage, mais un concert. Bah, pour pas protocole qui baigne. Mais pour battre mon nez qui est temps sous concert comme mélangé, bah mon nez pour magnifier au basalaka, bah si il y a une musique à maison mère, au basala il. Bango bazaba nandaku. Ouais. Bango répétanga na bango wa, ouais rason, ayebelo wa osala. C'est bako répéta kaka parce que les orchestres na bango. Donc les awana we rasona belo ko sala. Peut-être à représenter bango, peut-être ba sala na epé moi chamoko. Wana comme ma wera. Voilà c'est long. C'est là wera. Donc on a makamna ko ko lobate. C'est ça c'est là wera ndenge eretala. Mais toutefois en tout cas
merci na bamisien na biso poti lelo mpe balongwa te bazalaka bongo brigade banda bokangamaka banda tobandaka promotion attends s'il te plaît banda tobandaki promotion bozaka na kombo ya mutu moko mutu yango mpa oboya wera crache sur wera topesa mpe wera respect. Est-ce que bana na bayaka wenge bazaka na carte pour citoyen bazaka na carte électeur bayaka nango te wera sali passeport wera pesi visa wera pesi makambo tokomi tokomi tozala tosokisela ta sincère respect siko moto banda de komanke wera siko bino banda bobandaki akozala est-ce que botuni brigade botuni roi David de Mukuse est-ce que botuni keneke est-ce que botuni ata batuni musondia bazalaka donc atuka totika makambo oyo lelo batufoma comprendre que wenge eza monene epuis toala baanimatere na miso Jamaïque akali toza na roi Sabo azali oyo akobwaka danger kasonda donc sikoyo oyebisanga bato baluka nini bozela wera alakisa bino bato ayeli bino bango yasika bozela après sikoyo bomona na nostalgie Bill Clinton mokonzi ya baanimatere abuka grand danseur grand chanteur leader moto asala orchestre moto ya liboso azwa bacontrat somba bandako Bill Clinton po bato bele babosa contrat na Inibwan School la génération na ye moto abandaka orchestre moto ya liboso Bill Clinton c'est l'autorité morale sikoyo Bill Clinton kota azali okotuna sunani okotuna nani ekendaka bongo Bill ekendaka bongo te ekendaka bongo me ekendaka bongo su te po eza na bajoueur mosusu yo omonaka totyana no nani oyo abeta mais so abeta kala akokwya na terrain akufi vétéran moto mosu akoya boevu ekale bozomona bainconvénient donc eza makambo wana kututile misha na minute oyo oyebika ashikito papa paradis mutakatif akozala et puis merci na Guy Malela le prince de la ville est calme oyebikaka donc mais batutu suki badanseuse château de pa ya Alpha Mumu merci na ya Rolaka Chantale deuxième kitoko et puis merci na fait nanga Tisho Changala et puis de Bossanité oyebikaka Coco Mouya sans oublier PDG Richard Macheko et puis Francis Kadima Mama Sandra Bisanga et puis de Bossanité Amadou Djabi les pigs sans oublier Yato Zambota Mtaliaka Dola et Lalati. Donc merci Victor Bosoko, merci Simon Ikamba, petit Beto déjà et puis merci d'excellence Nyonso Bakoy Koy dans la terrain. Donc le bateau de ma délégation par-ci par-là et puis des fois bon vivre Jamaïque. Bon vivre Jamaïque. Bon vivre Jamaïque. Animateur yaka munene te ya lokoyo na kilokoso taille. Tanga okota. Et mettez-ça les millionnaires. Et il dit dans en tout cas dans le bateau je viens d'arriver. Il faut qu'il y ait fire basket. Il faut qu'il y ait des comptes rallye parce que nouveau marié Léa Sengunza. Tu bah comment c'était et puis voilà quoi tu vois. Modren Ngunza. Ça va là Paris 16e. Mes condoléances en tout cas. Mes condoléances. Voilà. En tout cas, Frida Kamba, ma joie de passer la salle.
Charles Franchard. Voilà, moi, de répétition. Comme na souka, il y a qui match mais que tu match à souka, oya wega yembeli, oezali, Congo, oya ebele, parce que les autres concerts, oya wega, aza ko annoncer oezali, pe na Congo. Wera son india mamakanda aza ko annoncer oezali pe na Congo, boyo kintembo, boyo kantembo, bavi motonyo so ana traplé na ye, pour na kona saketwa na guerre na Congo. Donc venez nombreux, ça. mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini